ndenge moko courant ezate donc muta sunga biso na ngam nazo regretter que muta zokende mais voyez que ça la regret pensa te parce que na banza muta zali azomona ndenge to sangana awa ngako tuposa na makanisi na ngai ezali ke tindenge ba okende en tout cas ekosenga ke un jour tokobenga bango na téléphone po tocommande mutuka oyo ya biso ya académie donc malembe mutu azomona bacondition nini toza nango mais nayebi ke tobando travailler en partenariat na bango e makambo nyonso tu ya mpasi eza na biso lokola bango baza kuna nayebi ke kosila voilà na banza muta sisi nalingi na lekisa oyo na liboso mbuta oyo akozwa maloba po ete okoka kopresente mbuta po ete tokoka kosilana mais mbuta azovoyage dimanche mbuta azokende dimanche nayebi te soki tokosala ndenge nini ifo tobongisa kosindika aussi mbuta aza kokende donc voilà problème toza nango bien que tozwi information na retard mais azokende dimanche donc toyebi te soki il faut tosala ntisani parce que na aéroport bafutaka accès mpona kokota e na aéroport mpona kokende ekosengaki azala na moyen oyo ekopermettre ye akota na nini permettre ye alongwa ti akóma na aéroport donc voilà mbuta excusez na bengi yo po ete okoka kozwa maloba Mandombe oye! Mandombe oye! Mandombe oye! T'as essayé comme aussi quelqu'un rapidement. Je pense qu'il serait mieux que tu me dises que Aya, comme ça, tu as un message à Souka, moins à Souka, pour faire la sommine. Afin de sommine, et là, comment maintenant, il compte rentrer d'ici dimanche. Je crois qu'il faut comment avoir le mot pour nous transmettre. Mais tu sais que tu es au Kennedy qui ne peut pas le vivre. Vraiment, quand tu travailles à partir de là, c'est ce que vous avez demandé, non? Il y a même pour la sensibilisation à modèle ou dans la photo. Vous comprenez? Est-ce qu'on a bien? Donc, pour la personne qui est à l'aise à ma double, il y a beaucoup de témoins dans le camp, quand on parle avec les 4 dans le camp. Et pourtant, les 4, on a tous affrontés dans les étudiants. Pourquoi les étudiants? Parce qu'ils sont délais. L'école est délai, c'est que les gens tout ça. Alors, je suis pour tout ça, mais ma casse, c'est en tout cas, la porte tout à l'île. Donc, il y a quoi d'autre? En tout cas, ça l'effort que Mando peut ça l'effort. Vous voyez, mon frère? Donc, il y a un service aux gens, il y a bien, votre petit gars, on a commencé à après, se présenter d'abord. À se présenter, pour moi, il a vu comment il a été. Maman, il a gardé un moine, par-ci, par-là. Mais c'était un grand chasseur, n'est-ce pas? Il y avait une image. C'était un grand chasseur, n'est-ce pas? Il y avait une formation. Et puis, en même temps, vraiment un bibliothécaire au Sérénaté. Avant de faire ça, il a belé pour permettre les choses, il a surtout à l'église, vraiment il est apprécié. C'est ça surtout que nous avons bien, mais tu as la presqu'île, tu as la télévision, tu as le chef de la Chine. Pas chrétien. Tout ça. Voilà. Mon aspect organisé qui sur le local. Quand il y a l'homme qui a gagné Messia, et moi dans le nord de la Guinée, ultima. Il y a des gens qui m'ont gagné moi d'avant. Il y a des gens qui ont gagné ça, il y a des gens qui ont Zulu ikunda kyaku kizina tano. Utovama ni kufanya fanya chako tusola pasi lilo mtakana bisaidia kumba. Ya impotu nina ya pako ndongu ye peleketa. Kadi muneteta sapa kama ndome kuna mbaza ngungu yange yefo. Ndaru sazole mwene indaru luvangi la biabyo luvidi mfumu mu acte matériel. Kuna mbaza ngungu etwa Octobre 2011. Ngeyefo 3 quarts ya sur kampanga kufunga ndio mbali kutusaidia zaidi tu akari mbele nina jina fuma dogo mambani mageni possibility ndio bila kuvuka mwana jambo mwana sasa kwa ndio jambo kanti kulombe ile kitana kisoke ndio mungu akadengera mti ndio tunasema ni mtenga wakala muyani pasipo maana nimekufa makala maludi beni yemavukisa saluketo pasikela mtwana kuvendia kwa matatu kaliba kwa matatu nzuri ndalo ile message ndio kwa sababu serikali mama wisa kwa mambo si kabisa sio mwana na mwana ni mwana wote ile mtima
ngitata simoni kimoko kya mfondo manzo. Amen. Mandombe oye. Oye. Mandombe oye. Oye. Mandombe oye. Oye, 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 twakukumbatia kote. Bana Mandombe oye. Oye. Bana Mandombe oye. Oye. Bana Mandombe oye. Oye, 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 obaki kwanzambe ibaki ya baye. Mami wanzambi ilubatukulwa. Wazai. Bataki wa mama muri Kongo betu bazokala byangala muyabila. Mejina mutira mbanza kinchasa. Mbanza ya kiutomba izele mama pila mumpila. Donc ça va nous demander parce que on y a même l'indiga ya kingala kyokyo. Kaniro kwangala tande ya kumsenza mangangala kwa militaire kandi va nous demander. Batiro mama ni ngotuluba mingi na sindala mungu ba muno oyo pambate ngande ko na bino. Na potama na kuwa bengi na ponaka ko kitila na kuwa bengi rive droite. Ndo bengi ka Brazzaville. Menga na bengo mbanza kimbango. Kama tini kabuisa. Kongo mbanza kimbango rive droite au rive gauche. Kongo ya Kinshasa kimbango. Donc la racine. Na sepeli mingi. Nazaki na bino ya liboso na ko zokisa bino moti. Tika boyamba. Na komba ndiko nanga kuna esika tuzaliwa mbasale tetaki kimongo. Tama na kokende ya bino na mwango. Na komba kisolokele, papa jelo na pande ngena moto. Komba kisolokele. Papa jelo ngena. Pande ngena moto. Voilà. En tout cas, merci. Matondi mingi. Papa Shaoloma, en tout cas, merci beaucoup. Pambate, tango toko tika tuta papa obelajo. Kuna Yerusalemi alobi. Aye, asani mosala na ye. Mais atiki ba poti. Donc milongoki. Longi betata obelajo. Bye. Kadito ko bela ya yesama be. Sama kama. Donc le termitier, ngate soka ko sekanita ko parce que dans ya na Paris. Ngana kana tango parce que comme ce jour na sala 2003 ngana kataka musala o yanga ya musuni chaque fois ko kesika ko kenika fona sala wana so ka déplacer na ko la leste ko mususu na fona na beto moko na ko tika ite kama te na yibaki mutu yo to dana simoki mangwa tinla ki biso alors ba ngai muno sama bena ba lunzwa lu dia ko eno mana mena kaika muna sama kyokyo baki sibe c'est-à-dire qu'il y a cette télémitière. Azo bimisle biso bamutu ba fumila kisoro ba bumamu. Depuis qu'il y a autant. Ba lunzwa. C'est qu'il y a autant. Donc il y a ça dit ça ba biso. Donc asali musana na yi adu e longa. Na yebi tito mozama rapidement. Tango to kotike na butu wana kaka Yerusalem. Ngaba diko pesa na témoignage. Caméra kutu m'embêter si la kim na zokia mtu yezo bazo mona kuna ba kon na ba angelu ba zingi yilusi isika c'est nous des alaki ba angelu ba zingi pesa na kacha isika pour des alaki utrakelo kwa dingo wati ye bai bati to kuna na ilebo awal susu ajongi wa bela jo bai basi susu bega jamu wena yeto bati lo ba pasi mo dimbo ya sale musala ye en tout cas aussi ma penzi munapa kundungu munapa kundungu munapa kundungu eloko wana tosi mangoma kasi parce que nazala quand je dis ça sonne kisa mais c'est que nazali babingi biso banwa na français nous ko yaba ko biso so bogala ya biso so c'est comme pour le biso so le français. La zone ça soit expose tabu mondayi. Noir et mouchi na latin negriti. Na negriti signifie ça negriti negro negriti objet de peu de valeur. Donc engweta didia vozoka kwa mintumbi nyanzo. Ewa weta dike titumulwezo. Kanda janzo la wa utuba zulu. Tatanza mitukutonde. La pierre est rejetée. Les négros, les noirs, négligeants, objet de peu de valeur. Mais Zalaka, tant que nous avons un transport de commun dans le métro, nous avons un transport. Mais nous avons Bango a yélu qui on nous l'attaque. Et c'est les bango nous sommes tanga. Nous sommes le français. Moi je étudie à talk English, non, je speak Dutch. Mon nous connaît bango, tu peux te la batolo, tu vas comme professeur à l'université quoi. Hein, nous putain quoi. Mais comment ils est
puisque vous avez mon écriture mais côté là moyindo oyo azokoma ezali arabe te ezali chinois te ezali japonais te ezali ya bango te mais ezali nini et bani boni donc omona akutala munu tu ngabala za wana soka telinga kuteli miso kimiso so miso bakali tellement que ça là parce que mon délai na meko kitu kiwana bana na biso mota bazana curiosité moko leka likamfwa ko ça legi zo de glade negi ni curiosité za kana mo alors fin de fait akobitungiza sima ya ko tuna biso musikile kwa mwana siko ngana sia mtu mmoja upaki donc à partir de pas que nous n'avons pas na coaching idéologie ya moi d'avela ouais na soka te suka tuaka donc nenge muta lobaka nenge na zabuye ata ni bac plus 40 ya Sorbonne ya Oxford ngawe na yena ngo ezali 3 ya sûr pandi kunengai boza la certain bozali na bokoti boza na classe oyo elik na écart na 3 quart nini leki franchement donc boza la sur na lokusa na sepela ke mingi mutamuntu otuloba tukomata nkamba yelo célébrer le 4 janvier oyebi 4 janvier zani na kune histoire te mais tata ki simo ki mbongo asangi sina ba étudiant mais étudiant so wana bazo kota classe ya écarté on commence venir le cancela bazo kota classe ya bazo peut lango zo kani fu maloga bo sinzela ba kota la 3 donc le 4 janvier wana photo la kisa ngala sasa kuta muta kuku metre reni muta mutu umvana statue ya serika ngene kwa tsavala lakini namuna mtu hadi msabese kuna est-ce que banda wana basi pile bata classe ndenge na ndenge wala bilika enkare ngipiti ngipiti kwa nini ya nyoka kuntu sale po enkare kwa nyoka kadi apita kipe chulo asana kati umona sumo bilika emotion enkare téléphone ça bien oche musique zo yoka merci masima ditoye kongo sala mais ya biso ye kadiam pe bazana dans les cités parce que oyo ya ye 3 quarts c'est mwana wa bien sûr kuna kuna kwa le bon côté ou bien le kilo le pied le corps donc en tout cas une fois de plus dans le temps on a été merci beaucoup msanda nana so mene tuzania parce que ça va te mesale musala pour ça tout l'heure non donc tozala na elika mambo sababu mimi ile yangu ni tukaje sababu ndio iko ndoro nikati amuka niko tata kama msalisa effectivement lelo na kendaki na tout ça la réservation ya vol en tout cas d'ici semaine prochaine vous allez tout le souper menzaba sunga parce que lobaka kuna ntiza va kubunzi yaki ivuila voiture tout ça et ça oyo et pas c'est-à-dire que sika nzoi avoir akego avion asuje pas d'ailleurs atimbo bakasi awa yelu kaba oye yelu se diapa dikundala takadolale kadalungana ekadalungana wetima wa tata mwanda villa oye tata mwanda villa oye tata mwanda villa oye papa Simon Kibango Kiangani mwanda olinga te good yekaka c'est le patron du peuple Nouna ezali nzoma ni pas pour taper que non ya ça c'est la cacheté il est patron il y a pas pour nous appeler Mosala famille maswa oye ya moja badia des éléments de mon kaka il est monté assis Mosala parce que papa déjà joué mamsuka na baadhi sur la début yako kusigie kaka ki papa obele akona testament ya ye apesa na boka pasi mo papa mchana alobi pour le one temps c'est mon alobi tata mokat mo alobi mais ngabusna ya donc nous sommes au monde mando me conseil papa Simon Kimbangu Kianga azana testament ya tata sama kama ndombe
bato bakosala baréunion na bango soki ndenge nini mais ye moko mopatron ya bandombe ye ngai naza mona électronique parce que ntango azolo mokolo mosusu azoenregistre ye fona komona baarchive na ngai bref totalela yelo pamba te nyonso ezali na sika kuna esika biso peta kobisa mbala mosusu bakotuna bakosala biso tokandako biso na nkambe oyiba ete basika mbala mosusu bakosala biso tokandako ezaka na yelu ya bandombe na sisi wana kwamba kisologeli kwa jamii na kwa jamii motivu basi Mungu amsinga matanzo en tout cas, tu veux qu'il y ait un message naïe. C'est ma parlant. Ce qui est simplifié, c'est que tout le monde a combattu. Voilà. Bon voyage. Vous allez sauter. Toujours c'est un camion. Ah, voilà. D'ailleurs, kolaka ezaka nono malamu te sinon mutu mutu koyoka ngo kosala kosala kaka koyelenga si papa mzungu ya osensa msutisani iyo za masomo kuna landaka yo jour msusu na ntisani na paroisse ya Niangara ezalaka somo mandombe oye olimbisa biso kuna na seli cri ya mando ya kikongo se bimaki parce que tomona tosangisi papa simoki bango tout ça mais kuna eza ndenge nini papa simoki bango gangani oye papa simoki bango gangani oye papa simoki bango gangani oye tata simoki mbangu kyangani mwanda felela wazola walembisola yani kaka wana na kikongo esengeli tomema bakado jeli tokoya soki ntan ekozala entre temps ata tokomema bacour mais il faut tomema mpe biloko matériel pamba te toza na période ya construction bamandomo ye na seli tozosala mosala kitoko te moso ba 20 000 tozosala ba 50 000 et pourquoi pas awa yango wana bamama tozala bagoyigo ndenge papa ndenge alobi tokokuta su jeudi malgré difficulté tozala baresponsabilité na bakorale makambo privé mais tosalaka mpe na mandoyo me tolakisa eloko moko ya kitoko lelo ngala wana aza chauffeur soki camion ye ngamona komemamo eza boye te po papa nsinga komema bisi te akomemaka bamandomoye tolingi kosilisa atango totempatata soki ndenge na kosala décor papa déjà combien donc nous avons gagné ezali kando apesi ça 52 mètres mabango 2500 balandi bango na nkenge kenga komi 3300 zona asali 2850 konzo asali 200 francs ya mwana bamwa batata totala zona azofuta transport te olikode komi na 5000 nsonga mafuta ne transport vitale ale tosala noki nalatika na mbongo kama nkando aganyaka bino bokaka soni te bato bafutaka tike nani atika na mbongo bamama nkando bolukela biso merci konzo ye vraiment konzo vraiment nakasi basali mosali to baye kopesa 3000 francs kenge ye kenge 700 francs vraiment esika bapapa ifao bazali donc na mosala saba me na ntilisani fwefwe na bapapa efo toyebi bino baza bato makasi na bapapa ya nani wana badécor
Vraiment, dans l'île aussi, ça vraiment. Tout ma bonne, papa n'a plus choisi son, mais les sigas qui est qui y a le but, qu'on a qui est en Moussala. Même à Cameroun, ça s'allait wapi. Ah, tout ma bonne Nelly. Ma oh, moi, j'ai diffusé la biso à Rolobaté, pas ma tête, toujours la place nous bataille. Tout ma casse ma bonne Nelly, parce que tout le monde n'a pas de valeur, pas ma tête. Na parole sur le biga pas mandé baya. Est-ce mandé mais ça la kaka. Et pas ni soyez. Quand nous 100 francs. Quand nous la biso ça 50 pour ça 3000. Donc na kada parole sur ça na bitumba. So on le pas mandé baya, on a communiqué. On le mandé est-ce mandé mais ça la kaka. Quand nous abagisi 100 francs. Yabona maman to ça makamwa kitoko. Sona tuluka ça 50. Sona boluka ça 50 comme ça 3000. Or que muda simbi fongola ezali sona. Sono ye. Sona asimbi fongola sika papa love bazali. Papa love. Luka to ça 50. Donc on va à 3000. Amen 20. Ah, papa. Yo awana yo awa. Aïe ça ouais. Quand tu vas dans 3200, ce qui 300 francs ali boko bisi 3700. Papa sali totalité 13 550. Or que j'ai dit passer de salaire dans l'environ de 15 000 peut-être. Non, la vie premier temps, la vie premier. Vous avez premier et ça dit qu'à Kengoye. La 100 francs. Différence à 100 francs dans Kan. Kandoye. Oye. Ça va peser 150 pour une première de dossier ici. Quel est le. Or que ici, papa, Banzonga, ça s'allie. Banani bazate. Papa, tu vois la Kan. Apanza Panzabino. Vraiment. Préparez-les. À la prochaine, ça va quitter. Maman, quand nous sommes venus, ça tombe bien. Ça va nous Bamba, mais. Viens là-bas. Kenge a payé 200 francs. Kandu, Zoma Kandu. Kandu. Bon, et bien Kandu. Kandu ye. Oye. Kandu a payé 500 francs. Kandu mshina suma. Kandu musu ya bwana. Kandu piakula. Comment tu l'as fait moi? Kandu niata. Kandu ye. Oye. Quand on a payé bon gebele. Kandu ye. Oye. Quand on a payé 100 francs. Ah là. Maman qui lolo. Merci. Merci beaucoup. Allez. Kenge 500 francs. Je dis passionné. Donc, quel bâtiment a 500 francs? Vous connaissez pas pour nous? Yassine. 500 les amis. 500. Voilà, Kenge a bagisi 200 francs. Kenge a 300 francs. Premier nani. Ah, papa Boulou, merci. Premier. Sona a payé 500 francs. Il faut aussi dire. Konzo mleza ya Kongo. Ah là. Ya misala tu. Kenge 400 francs. Okompe otsama munoko. 5100. Okompe mo munoko. Félicitations. Vraiment, son âme, 3000. Ah, vraiment,
gagner quelque chose, chef. Va gagner quoi? Va gagner quand? Quel est? Vraiment, dans les dossiers, ça. Papa René, là, il y a une question qui. Après, c'est le côté Papa René. Il m'a dit ça y est. Olimbo Bibeko. Mais Papa René a fait 50 points de terre. Voilà qui a l'idée. Banaya va venir premier. Bon, Kenge a suivi premier à 5100. Baye wala na bango na Kandu na 4300. Balani na zona na 3350. Konzo to comprendre les gars. Bon, ma bonne na tellement il va salir 3000 et ça. Na évidemment ce qui peut pas passer dans Olobani. Donc total to sali 15 950. Bama ndomoye na moni progression ezali pas maté liboso ezalaki po simba 3000 ezalaki passe mais progression na moni ezali ko kende vraiment sona la prochaine de tchata ataba ba 50 000 ezalaki toko poto ba transporter sona oui sona ezalaki facile